biso pe ya troba ebiambo soki tosala eloko te tokomona ngo bapolisi américain esikoyo mpenza balekisi bandeko balandi ya vo mu télévision mbote na bino boyei malamu na kati ya manaka na bino bino banso bozelaka ntango nyonso oyo ekotalisaka bino Europe na lolengo bino bomonelango nanu te manaka yango babengi yango na nkombo ya face B de l'Europe. Face B de l'Europe ekokundolela bino mokili oyo ya loposo pembe oyo babombelaka biso mingi awa na Afrique kasi ntango tokendaka mpe na mikili ya poto toyebaka na biso yango mpe tomonaka yango kasi kilo to mpe kozanga koyeba esalaka biso po ete tokoka bongo komonisa yango epai ya bandeko na biso na kati ya Afrique. Botala tina wana vuva mu télévision bakoti mpenza na manaka po ete bakoka bongo kolakisa biso lolenge ya Europe oyo bato mingi bayebaka te tina wana babengi yango na nkombo ya face B de l'Europe. Pe na mopandisango na bino tata pero oyo bosepelaka na bango ntango nyonso mpe matondo mingi susu na bayebanso bazokoba bongo so kolanda baémission na biso na nzela ya YouTube bamwangisisa vuva mu TV oyo mpe bazotia batunde biso bamessage mpe balongonia oyo mpe bazosunga biso mpo ete tokoka bongo susu ntango nyonso kozwa bilili oyo tozomonisa epai ya bandeko nde batata mpe bamama boyei malamu na kati ya émission na bino face B de l'Europe ya mokolo mwa lelo. Pona lelo tokosolola na bino likambo moko oyo mingi ya bato bayebaka te kasi lelo lokola emonisami mpwasa na mokili mobimba esengelaki mpe na niveau na biso na kati ya face B de l'Europe tokende kobongo susu kolobela yango. Mission na biso lelo ekolobela ete lingomba ya bamumpe ebombi nde bapédophile ebele tope lingomba ya bamumpe ebombi bapédophile ebele. Tata mama biso banso toyebi malamu lolenge batalisa biso église yango tope lingomba yango tomonaka bango mpe ndenge bazalaka tomonaka bango makambo nyonso basalaka tolobaka ete baza penza basantu tokenda tina kombo ya kobenga bango banzambe na biso oyo balobaka na lopoto so ba monseigneur oyo bazali bato ya tina bato bazali kotangisa biso bonzambe mpe kozala na biso na molongo mpe na mokili mobimba. Me mpo na nini toloba lisusu ete lelo na kati ya émission na biso face B de l'Europe tomonisa ete lingomba yango ya bamumpe ebombi bapédophile ebele. Bapédophile yango réellement eza banani? Bapédophile eza batu oyo aza kulutu to pe mokolo kasi azali kozwa bongo susu bana mikie azali kosala mabe na bana mikie bana oyo bayebi ata eloko moko te bango bazali kozwa bango lokola banengwa lokola basi na bango ya mibali lokola pe ya basi dina tina wana yambo biso tokoba manaka na biso batata pe banengwa tokoyoka nanu réaction ya bango moko Pape François o azali mutu ya lingomba ya bamumpe pe toyoka libongo lisusu rapport oyo ebimaki kolandela plus de 330 000 cas ya babu epai ya bana toyoka bongo lisolo ya rapport yango pe toyoka nanu bango moko pape batalisa biso lolenge kani bazali kondima likambo ya bongo na kati ya lingomba ya bamumpe ezali bosolo oyo elobamaka mpe awa te kasi kuna bazali kondonga nango makasi totiki esika na régie bapesa biso elema. Une petite phrase prononcée dans l'avion le ramenant au Vatican et un nouveau pas en avant qui fait déjà grand bruit. Le pape François reconnaît des agressions sexuelles sur des religieuses perpétrées au sein de l'Église. Il y a eu des prêtres et des évêques impliqués. Je crois que cela se perpétue encore. Je ne peux pas nier que cela n'ait pas eu lieu au sein de ma maison. Est-ce que quelque chose doit être fait? Oui. Jamais un pape n'avait abordé directement ce sujet, même si Benoît XVI avait auparavant dissous une congrégation féminine, la Congrégation française des Sœurs contemplatives de Saint-Jean, impliquée dans un scandale d'esclavage sexuel.
Nouvelle affaire, nouveau dossier épineux. Déjà dans son numéro de février, le mensuel féminin du journal officiel du Vatican consacre un article sur ce dossier. Aujourd'hui, le silence est rompu, incarné notamment par le témoignage d'une femme, une ancienne religieuse allemande, en novembre dernier. Doris Wagner affirme avoir été violée et dénonce la culture du silence qui règne entre les murs de certaines congrégations religieuses. Quelques mois après avoir prononcé solennellement mes vœux, le supérieur de ma communauté est entré dans ma chambre et m'a violée. Mes supérieurs m'avaient dit que le chemin de la perfection consistait à obéir à leurs ordres, même si je ne les comprenais pas. Ils m'ont dit de toujours sourire. Je leur ai fait confiance et cela m'a détruite. 2 ans et demi d'enquête au sein de l'Église catholique, les conclusions de la commission sont accablantes. Elles révèlent que depuis les années 50, au moins 3000 pédocriminels ont sévi dans le cadre de leur mission religieuse. Un choc pour ces catholiques rencontrés devant la cathédrale de Strasbourg, où une prière a été dite pour les victimes. Je trouve que c'est quelque chose de bien parce qu'on n'en parlait pas et que ça existait depuis fort longtemps. Il faut qu'on sorte de là parce qu'il y a eu trop longtemps un silence et notamment il faut penser à tous les enfants qui ont été victimes de ça. À Clamart, le prêtre a lui aussi fait le choix de parler dans son homélie des victimes de pédophilie au sein de l'Église. Nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d'aller vers toutes les personnes qui ont été abusées dans leur intimité et dans leur intégrité. On espère qu'une page va se tourner, une page sombre, pour ouvrir quelque chose de plus joyeux, de plus sûr. Pour l'un des rapporteurs de la commission d'enquête, le nombre de viols et d'agressions sexuelles commis ces 70 dernières années est effrayant. C'est pas une, c'est pas un cas, c'est des centaines, des centaines, des centaines, des milliers. Plus de 6500 victimes se sont signalées à la commission. Parmi elles, ces 3 sexagénaires. Ils ont accepté de revenir dans ce pensionnat catholique où, enfants, ils ont subi des violences sexuelles. Quand l'idée leur prenait, ils venaient nous chercher. Il y a longtemps, je t'ai pas vu, toi, ils viennent. Ils nous emmenaient dans leur chambre. Mais pour nous, ça représente tout ce qu'on a connu de mauvais. Le rapport rendu public mardi devrait préconiser des indemnisations et faire des propositions pour prévenir de nouveaux crimes. Matondo mingi bandeko na ngai ba africain pe ba indo bipai binso na kati ya mokili na obanza boyoki malamu mutu na bango andimi ete ba crime eza penza ya makasi ba viol eza penza ya makasi na kati ya lingomba na ye pe azali ko senga po ete bankete ko bonko salima nde na tina wana tomoni na niveau ya France banquette salema qui na balolenge na lolenge oyo tozopesa wana plus de 330 000 kawana ya viol ezali uniquement na France oyo bato ba se prononcer contre likambu yango oyo bato balobeli likambu yango bato pe bazwi courage ya koya komimonisa ete ya solo biso tozalaki pe victime ya likambu wana to biso pe to basalaki biso lolenge wana nde batu oyo wana nde baye komitalisa me boni bamitalisi pe te lolenge oyo wana nani akoki kondima ete Europe ekokoza na lolenge wana to pe lingomba ya bamumpe na mikili ya pote ekokoza na lolenge wana na lolenge oyo toyebeli bango na kolika mutu te mingi ya batu bazalaki kokanisa ete komona bandeko wana eza lokolo moni mbala moko mosantu komona ndeko wana eza komona lokolo moni ndenge bazalaki kobenga ngo mwana ya nzambe ye moko tozalaki na confiance aveugle donc okoki même pas koboya mwa likambo moko bango bazoloba po ete bomonaki ete bazali mpe na barepresentant ya nzambe epai na bino bango nde esengelaki bakumba bino na nzela oyo esengelaki
bango nde esengelaki bamimonisa ete bazali baye oyo babalaka ntango mosusu bakokumba bino na nzela ya lobiko na bino. Donc nyonso bazali kotalisa bino ezali bongo bosolo bongo siko lelo toyoka susu makambo ya boye mingi pe bazali komituna ebele ya batu boye kino ezali kosalema batu mingi pe bayebi yango bapratique yango nyonso wana me mpo na nini te bazwi ntango wuta kala mpo ete bakoka bongo susu kolobela likambo yango kasi esengaki na moma oyo pe na temps oyo mpo ete mabe eleki telema ebele moya kobomba yango lisusu eza te eleki kilo mingi société ebebi crise ekomi makasi esengelaki bato babanda bongo koloba mikili ya poto makambo ezalaki bongo susu ya nkuku lelo ezokende kobima bongo na mpwasa botala lelo ndenge bamumpe eske lelo mumpe na mikili o wana ya Europe eske lelo mumpe aza susu na valeur na mikili na bango mpo bango bayebi ete azalaka bana mabe nana oza confiance lelo yako bakino ndazo mwana nga natika ye na mutu abongo na kolika ete ezalaka lisusu te eza lisusu te ke oza na confiance aveugle pa mutu oyo azali korepresente nzambe to pe tata mokili na kati ya mokili soki confiance eza lisusu te engelakisa ete ntango mosusu makambo yango nyonso ekufi batata mpe bamama motuna mpe ezokende mpa na bino bayebanso tozomona ke na niveau ya Europe bainstitution nyonso eza ya kofanda makambo nyonso eza ya kofanda mpo epermettre bango bakoka koloba babi baza na liberté d'expression mais boni bato basubir baacte ya boye bafandi bambula na bambula bazotalisa yango ata baboti na bango baboti bazondima te ke non baacte ya bongo bango bakoki kopose yango baboti bazondimela bana na bango te bana wana bafandi na kimia nyonso na silence wana eperturbe mamomoi na bango edevie lolenge na bango bazwi emoneli mosusu na kati ya société na bango mosusu ekomisi bango kutu baviolent bato ya mobulu siko lelo ntango nyonso ezokende na niveau ya kolobama oyo mpe elobami wana eza oyo base prononce bongo ebele ya bato bazoyoka ata mosusu soni balingi koloba te mpo amona keno aza na bana na mwasi na ndako aya koloba keno nga mpe baviolaka nga ntano azalaka mwana moke bo imagine siko bana nde bakotalela na lisu ni bana nde bakotalela ye ebele mpe bakangi monoko balobi mpe te nyonso wana kaka rapport ya lingomba bamumpe lelo bakomi bapédophile batata mpe bamama nde na ntina wana mpo na kokoba susu manaka na biso mpo ete biso na bino tobetaka lisolo mingi na bilili nde esengeli eloba mingi na place na biso mpo ete na bilili nde moto ekosunga biso mpo ete bino bokoka kososola eza nango makambo na nga te me biso tobetela yango sete awa mpo na nini mpo ete ezali lolenge ya elongi oyo mingi boyebi te ya mikili ya poto face cachée de l'Europe oyo tozomona te oyo bazalakisa biso te yango na ntina wana tozobetela yango sete awa me pai na bango kuna ekeda na kondongwana nde batata mpe bamama bilili nde eloba na esika na biso mpo ete yango nde ezali bapreuve na biso mpo omona ete eza mpenza makambo ya solo totiki esika na régie bapesa biso elema oyo bazopesa biso botala bino moko mutu ya age wana lelo azoya koreconnaître yango na mibu nini mpe na age nini esika na régie mpo ete tokoka bongo kokoba manaka na biso. Tout a commencé ici il y a 38 ans. Alice a 14 ans et vient de redoubler sa 4e dans cet établissement UP de la banlieue toulousaine. Là où les autres élèves s'y retrouvent à plusieurs, la collégienne est placée seule dans une chambre de l'internat par son professeur principal, Sœur Anna. Selon Alice, la religieuse l'aurait agressée sexuellement tout au long de l'année. Voici son témoignage, repris mot pour mot par un membre de la rédaction pour préserver son anonymat. À partir de là, tous les soirs, elle est venue me voir. Au début, elle ne faisait que me parler. Elle était assise sur une chaise.
Petit à petit, elle s'est installée sur mon lit et s'est allongée avec moi. Toujours selon Alice, les caresses sur le corps auraient succédé aux baisers jusqu'à aller plus loin lors d'un voyage scolaire au Vatican. Des agressions accompagnées d'harcèlement moral. Désignée comme le mal, la jeune fille aurait subi un exorcisme à la demande de la sœur dominicaine. Au départ, c'était présenté comme de l'affection, qui est allé plus loin, comme si c'était normal. C'est ça, comme si c'était normal en fait, et qu'il n'y avait rien de mal. La justification qu'elle me donnait, c'est qu'elle m'aimait. Elle disait qu'elle m'aimait, et je devais lui dire que moi aussi, je l'aimais. Ils se retrouvent enfin en vrai. Tous ont été victimes de prêtres pédophiles en Vendée dans leurs plus jeunes années. Il y a 2 ans, ils se sont organisés en collectif pour libérer la parole et depuis les témoignages affluent. La plupart ont été abusés au confessionnal, avec souvent la même question. Est-ce que tu as des pensées impures ? J'avais 10 ans, je ne savais pas ce que c'était qu'une pensée impure. Jamais vu une femme nue. Et à ce moment-là, il déboutonne ma culotte courte et glisse sa main dans mon slip. Et pendant toute la confession, parce que ça se passait pendant la confession, il a joué donc avec mes organes génitaux. Moi, j'étais pétrifié. Et j'ai bien senti qu'il cherchait à me faire avoir une érection. À 10 ans, c'est pas toujours possible. Alors je suis sorti de là, moi j'étais complètement paniqué, je ne savais plus du tout comment je m'appelais, je marchais à peine sur mes jambes. Et pendant des années, je me suis dit non, c'est pas possible, j'ai rêvé. Qu'un monseigneur fasse ça, c'est pas possible. Par la suite, Jean-René se retrouve au séminaire de Chavagne-en-Paillé. Ici, des centaines d'enfants ont été abusés dans les années 60. Parmi eux, Jean-Pierre Sautreau. Ça, c'est la pyramide des prêtres. Voilà. Et donc, moi, j'ai eu ce citoyen, donc professeur de maths ici. Donc, voilà mon citoyen abuseur de 6e. En 2018, cet ancien élève est le premier à témoigner des abus sexuels subis dans une croix sur l'enfance. Une libération pour des centaines de victimes qui parlent à leur tour, objet de son 2e ouvrage, Criez pour nous. J'ai été agressée par un prêtre dans la paroisse, j'avais 6 ans, c'était au moment de la petite communion. Ça a eu des conséquences désastreuses pour moi. J'ai notamment eu un épisode de boulimie à l'adolescence, j'étais très mal. Et je me rends compte que dans ma vie, ça a eu un impact important. En fait, le fait de découvrir cette blessure à la 50aine, puisque j'ai eu une amnésie moi aussi, ça m'a permis de mettre des mots sur tout mon vécu. Donc ça, c'est très important, je pense. La première fois, moi j'ai été agressé à l'âge de 9 ans, dans le cadre des stages de recrutement là, à Chavagne-en-Paillé pour les futurs prêtres. J'ai tout de suite dénoncé ça à mes parents et qui ne m'ont pas cru. En fait, ce qui était compliqué, c'est ça, c'est de vivre toute l'enfance en étant traité de menteur, d'affabulateur. Et donc j'ai bâti ma vie comme ça, en rupture avec les parents, avec les adultes en général. Depuis 2 ans, ce collectif travaille à obtenir réparation. Réparation financière, mais aussi psychologique. En mars dernier, l'évêché de Vendée a pour la première fois fait acte de repentance. Une plaque en mémoire des victimes a été dévoilée dans la cathédrale de Luçon. Les prêtres ont commis des crimes de violence sexuelle contre des enfants qui leur étaient confiés. Des pasteurs à la tête du diocèse de Luçon ont manqué de lucidité, de courage et de justice devant de tels actes. Une plaque, pourquoi pas, mais s'ils veulent marquer le nom des victimes, c'est pas une plaque, c'est un mur qu'il faut faire. Aujourd'hui, les langues se délient, donc c'est bien qu'on en parle, que ça se sache, que ce soit reconnu, que... Pour nous, c'est trop tard, mais faut pas que ça se reproduise. Il faut que les gens sachent que ça existe. L'obscurantisme, c'est fini aujourd'hui. Les choses doivent se savoir.
reste la réparation financière pour les victimes. Le collectif, mécontent des premières propositions de l'Église, a envoyé une lettre à la présidence de la Conférence des évêques pour demander une réparation à la hauteur des faits subis. Bandeko balandi abanzi ezaki image ya ba témoin mais ba témoin ngo tolekisi bana mikete ba victime bazalaki ba victime na âge na bango bazalaki na ba 11 ans 10 ans ba 9 ans na fourchette ba âge wana nde bazalaki na ba lolenge ya makambo wana mais lelo botala ba kulutu wana ba koli lelo nde bazozwa mo opportunité basali lisanga na bango po ete basalaka bokasi po badenonse makambo wana po bapesa pe confiance na baleki oyo bazoya nsima po baleki wana bakende na niveau ya kodenonse yango botala bino moko na age oyo bakomi nango wana mais ovivre bomoi na yo mobimba na traumatisme wana ya mutu makanisi wana nyonso na mutu me bandimelaki yango mpe basalelaki yango po bazalaki liboso ya bamaître na bango liboso ya baseigneur na bango qui va bazoloba mon Seigneur. Donc Nzambe na ye, Seigneur na ye. Est-ce que Seigneur a ko salo mabe? Nandimité. Seigneur na ko salo mabe te. Seigneur na ko salo kaka bolamu. Ba fandi mibu. Po ya ko sala mela bango na ndenge zo mela bango bongo. Lelo bazomona ke non makambo ngo zo ko bakaka. Makambo ngo zo tungisa bango kaka. Pona nini to ko ke na niveau ya ko lobela yango. Tobi misango mpoasa pression elekaki tellement makasi ba victime baleki tellement belé pour ceux qui ba victime bazala kaka mukie victime bazala mukie mbele likambo oyo eloba mipete mais bazwi bokasi te bango na kimukie na bango bazwi bokasi te ya kolobela yango mais tellement ba victime baleki belé yango epesi bango poids epesi bango pe kilo ya kolobela likambo yango donc ça veut dire que pression eza makasi yango etindi bango bakendolo ba makamba bongo bandeko na ngai biso na bino ti tofandi awa est-ce que bokoki kondima ke likambo ya bongo ekoki pe kobima numéro 2 to pe numéro 3 ya Vatican est-ce que boyebi ke bakanga ye pe pona makambo etali ba abus sexuel est-ce que boyebi yango numéro 1 na numéro 2 ya Vatican est-ce que toyebi yango eza biloko eza médiatisé mais média na biso pe na niveau ya Afrique et ça la musala so lobi ka ke non Afrique tala boye bakei mingi au niveau ya ko kolisa mingi makambo zo kabola biso mais makambo zo sala manakati ya mokili po bat bako babon ko zo bo sosoli parce que tant to zo lobela ngo mingi bat ba mona ngo tamsu tete likamo moko yeba ni ngo pena na nuté mais yeba ni déjà na niveau ya Europe ça déjà likamo zo sala déjà choc makasi dina tina wana na face B tozu yango poto moni sabino yango yankuku pe bima pe na mpoasa poto moni sabino yango bandeko na biso pe bozami na mikila poto bosala ka pe effort ya koteya pe bandeko na bino ya kobenga pe bandeko na bino ya kotalisa bango société o bino bozo vivre nango ndenge ezali ko se comporter ceux qui bosantu ya solo na kati ezali batata pe banengwa awa tozolobela bino nyonso esala mpa nini epai na bango moko epai na bana na bango moko bana na bango moko ezosalela bango bongo bazosala ngo na bana na bango moko siko totuna mutuna biso awa toza na sécurité eza te justice ntango mosusu emalonga te toza mpe na misolo ebele te ya kofuta bavoka toza mpe na media ya malonga te oyo ekende kolobela makambo wana soki totuni mutuna awa na afrique baza to baza te bato wana soki baparvenir kosala ngo na bana na bango parmi bato wana bato babi bato mosusu kuna batinda bango mpe awa kaka na forme mangomba ngo kaka wana baye mpe awa bavivre mpe pendant temps molai mpe awa est ce que bovérifie na kati ya barapport wana media na biso okoki kotala bato bazala na accusé bato wana basala bavoyage mpe na niveau afrika awa te baluka moya mpe bakolisa mpe lolenga yango mpe na kati ya afrika awa te baabusa mpe na bana na biso te lelo ebele bazali o baleka na balolenge wana est-ce que subir humiliation wana te est-ce que subir pasi wana te mais tozwi tenter ya koleka pe ya kokende kotala réellement makambo ningo toleka na kati par hypocrisie tolekisi yango
par hypocrisie na ndenge kondima na biso tosi tolekisi yango noki te kobimisa biso mabe mais so bango bakolo na bango bango moko bamoni ke no esengeli to dénoncer makambo wana parce que bapratique malamu te esengeli to dénoncer yango so eloko nini ezangi biso tokende mpe na barapport na bango wana tokende mpe kovérifie soki bakoindemnize kuna na France baza prêt ya koteka babiloko na bango ya mangomba to mpe badiocèse na bango bateka yango babi bakozwa mbongo mpe bafidèle te bakoteka yango mpo epermettre bango bazwa msolo wana baindemnize bavictime me bolukaka mbongo te occasion ya kozwa mbongo yango wana so omoni mutu moko na kati mpe akendaka makambo wana occasion mpe ya kozwa mbongo yango wana bokende kodénonce me ya biso awa eleki kaka wa elobami mpe te eloko moko mpe etunami te combien de bato na Afrique combien de bana en Afrique subir mpe makambo ya lolenge wana mais etikali kolobama te bakontina nyonso bazoloba Amérique alobi Brésil kuta akei na niveau ya koloba azotalisa bavictime Australie alobi mais ezaka na continent moko oyo mpe elobi nango te continent moko ezomona keza nango makambo etali nango bango te mais biso nyonso tosubir likambo wana il faut te dénoncer yango batata mpe bamama nano kokai kondima ke na kati ya lingomba ya bamumpe bapédophile bakokaki kozala na bandi mutu moko te mais lelo totalisi bino ete babombi nde bapédophile ya ebele tala lelo biso mutu tozoloba yango te yango totalisi bino bilili mpona koloba ke bango moko na media na bango moko eke na niveau ya koloba yango yango biso mpe tosali bokasi wana ya koya komonisa bino yango ete ya solo na kati ya lingomba ya bamumpe bapédophile bazali oyo bazwaka bana mike oyo basalaka bana mike mabe bazali epuis ya ebele mpe nde botala manaka na biso ya mokolo malelo manaka na biso ezala kaka na ntina kaka nini ya koya komonisa bino lolenge oyo poto ezalelaki oyo ndenge batangisaki biso paradis terrestre mais biso tolinga totalisa bino ete eza nango mokili ya bato mabe mpe eza ya ebele kutu koleka kutu na awa tomona yango kaka nde tozomonela yango wana tina babuilding bisika oyo etongama te eza ebele bizaleli mabe eza ya ebele na poto bizaleli mabe eza ebele ezosenga mpe todénonce yango nde lelo toye kodénonce soki mutu asali boye na mwana na ye nzali mabe na mwana ye soko mwana yo akosala ndenge nini tata na mwana na ndako asali mwana ne mabe so mwana voisin oyokele mawa te akosala mpe kaka mabe nde ntina wana ezalaki manaka na biso ya mokolo mwa lelo oyo toyaki bongo komonisa epai na bino te na ntina wana totondi botondi na bino bayibanso bosalaka bokasi na bandako ya kolanda biso na ntango nyonso mpe ya kokomelaka biso mpe ya kozongisaka balongonia mpe ya kosungaka biso na bilili totondi botondi ndeko na ngai mbondo esika bozali na mikili ya poto mpe na bokasi oyo bozosala mpo ete bokoka bongo susu kolamusa su bandeko banso bazali na eteni wana totondi botondi na bakameramen na biso oyo bazalaki na nsima matalatala basungaki biso na ntina ete bomona lolenge oyo tozaleli liboso na bino matondo mingi na équipe technique ya Vouvom télévision mobimba oyo basalaka bokasi mpo ete manaka nyonso ekoka bongo kotambola na lolenge elongo bani mpe matondo mingi na oyo bazali bongo lokola réalisateur mpe monteur na biso tata Nsimba le superlatif oyo bazosala mosala ntango nyonso ntongo nzanga pokwa mpo ete bakoka kopesa bino bilei elongo bani mpo ete Vouvom télévision ekoka bongo susu kokende liboso matondo mingi mpe biso na bino tokutani na manaka oyo ezali koya matondo mingi kambo ezosalema na mokili tokyobelango deja baimilia biso mpe ya tro bayebi yango soki tosala eloko te tokomona ngo bapolisi américain ne sikoyo mpenza balekisi racisme narcisme sikoyo mpenza balekisi soki tosala eloko te tokomona ngo na boyi makasi bato bazotan